Congo-Braza, Angola, Afrique du Sud, la diaspora, partout au besoin de Mekili, à Poto, surtout, dans le pour le magazine, Mbonda École, à travers ma chaîne partenaire, Nabiso, Topé, Naba YouTube, Nabiso, Topé, c'est vraiment Mbo, tu peux te souhaiter joyeux Noël, Naneka Kamakamango, et Zoko, Naneka qui te connaît Elengi, avec impact peu na idéologie. To fongoli magazine Nabiso pour le royaume Sabino que conflit oya bande ko Nabiso bateke na bayaka ezali toujours koko bakuna na village Bitadilwa sa province ya Kwango Medine Kamembe abeti lisolongo ndenge nini. Conflit communautaire oyo ebandaki depuis mois ya juin dernier entre Yakana Teke na territoire ya Kwamutu na province ya Mai-Ndombe ezali toujours kokoba na kati ya région ya Grabandundu. Après avoir affecté territoire ya Bagata na Kwilu, société civile locale a signalé que village ya Bitadilwasa oyo ezali na 67 km ya route numéro 1 na Kwango ezali attaqué na armée ya rebellion. Selon ba source locale, ba rebelle oyo ba utaki na territoire ya Kwamutu. Administrateur ya territoire ya Kenge Placide Kazudu ye a confirmé que nouvelle oyo pe a indiqué que ba rebelle oyo bazali ko vivre ensemble na population pe bango ba alerté déjà ba service ya sécurité. Kaka kalamingi te bakangaki 14 rebelles na po ya Kwango pe bango bazali na posa ya ko attaquer ba village oyo ezalaki pembeni. Pe violence yango ezali kopusa na malembe na Kinshasa. Pe gouvernement congolais alobaki que jusque là ba enregistré déjà 12 morts na ba village oyo ezali pembeni ya capitale. Na yango esengeli toyeba que province ya Kwango ezali 3e province oyo ezali touché na batak oyo na Grabandundu. Tokosenga kaka na gouvernement congolais ayeba na ko renforcer mesures sécuritaires pour protéger population contre ba rebelle pe ba infiltré oyo bazali ko déranger bango. Dossier oyo eza à suivre. Et quand vous savez la population comme on a ndenge ba député mingi ba basala ba vacances parlementaires bango na mikili poto ba kitakuna ba base pourquoi ton élément on va proposer sur la Christian Mutsheke. La République démocratique du Congo, il faut qu'on ait comment l'esprit à votaka. Tu es votaka chef de l'État, tu votaka pas député à niveau de la province, tu es niveau national. Mais il faut qu'on ait bande kwana, la période où tu as vacances parlementaires et permettre à Kabango, qui t'a la base de bango pour kokakoye nini évolution et ça le kotambu samana simana bango. Mais à Kokamo, wana Congo ba député. Soki bazu vacances parlementaires bazo makalisu ba basité mingi balula na bango zela poto pour pas que les colia ba soso ba McDonald ba boss la quand même que kozonga na ba base ne permetaka ozo idéologie asika o kozonga na ngo na ba rentrée parlementaire. Awa il faut koyeba que to pesa bango 5 ans mingi pe ba sali na bango rien ba loi malonga ba voter kutu et banité ba kozonga na biso sikoyo. Ah ouais, la vacances parlementaire. Population, yeba lecture nini député à comme yo. Omiye bake. Lecture a même la kayo tango vota kayo pesa kayo voir. Est-ce que à cause de lecture nini tout yo? Ya koka mokutu na ba réseaux sociaux to moni, ba député ba zoka ba salaire na parlement, ba la na bango pour que kutu mizusu ba ronfla quand même. Yango zaka so batuni qui sont pour okomona surtout qui la pongi atobal musabi aebi ata sujet o yandimelité. Yango to kamoka. Ah ouais ba député bozo que des vacances parlementaires. Donc on sait la bino, bozonge la population la bino, bon ben ça bango ba compte tirani ya ba loi oh bon tu voter la parlement, pe boy bisa bango, ba difficulté ni oh bozu poto ebike, ba député ba ko voter loi mais comme au niveau du ministère, solution et modalité. Donc c'est vraiment que les députés bozonge la base, boz allier la base de manière que ba zo ba réponse ya ba longa la ba oh ba zo là et pas la bino biso awa. Dossier à suivre. Maman Brigitte Kembe Bougumès la commune Sele à ça qui pose la première pierre dans le quartier Kindobo dans le cadre de la cité Bana Poto et le cas qui n'est pas dans l'élément oyo. Na cadre kaka ya ba continuité ba misala po ba Bougumès depuis ba nommé bango mingi kutu balingi suko sa misrate ba komi même ka ko na ba bureau ba zela kaka ba recette e ou ta ko ta mike ba bikelaka. Mais ko ça sur le terrain ba sa gal su misrate. Mais ezali na maman otoro barakeye azali mwasi kata mibali yeyo maman Brigitte Kembe oyo azali Bougumès sa commune Sele azali toujours social proche la population na botala bino moko mokolo ya vendredi le 5 décembre
azalaki invité l'association Solidarité Diaspora des Visionnaires pour immobilier ASDV en sigle. Oyo ekumbamaka epa ya Mams Lolita na cadre ba immobilier awa mingi na commune ya Nsele. Mams Lolita asombaki ba terrain minene awa na Kindobo oyo esengaki ke ba Congolais ba ko investir kaka ndenge mwana mboka Félix Tshilombo asalaki appel ba diaspora pona koluka kotonga Congo pe Kinshasa surtout mingi na ba cité ya sika. Mams Lolita na commune Nsele kata Kindobo azwi ba hectare ya minene pe azali kosala appel na ba Kinois pe ba Kinois surtout oyo alingi akokoya kozesika na ye na bakondisio ya malamu aya kovanda awa na Kindobo. Yango mama Bourgmestre oyo azali première citoyenne ya commune ya Nsele ye moko akitaki sur le terrain pona kosala pose ya première pierre kaka ndenge ba image ezali kolakisa biso. Là nous sommes en train de voir madame le bourgmestre qui est en train de procéder à la coupure du ruban ordonnant le lancement du travaux de chantier cité Banapoto. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Et là, voilà, elle est en train pratiquement de couronner Mams Lolita pour ces magnifiques travail à bâtir. Voilà, merci beaucoup. Notre maman Brigitte, merci. Ezalaka boye, topesi félicitations maman Bourgmestre Brigitte Kembe, mosala kitoko, continue kaka boye maman parce que Congo ezali na droit Côte d'Ivoire bino ata lelo ezali Bourgmestre te, mais soki mosala ezali kitoko, yeba ke lobi pe okoki kokele pe na ministère mosusu pe okoki kosala parce que mosala na kitoko emonani pe eyokani biso awa tobeteli okambonda. Ba Bourgmestre mingi balala bango pongi depuis ba nomination ya sika ebanda basala sumisala kini bo petote mais na cadre d'investigation magazine Mbonda école ketaki na commune Maluku et ko découvrir que Bourgmestre Maluku chaque épée na musée na population de bazo sala misala toujours kitoko malgré que ba nomination sika zali ba za muta sika mais ba toujours travailler avec impact na idéologie tonda élément oyo. Likambo ya ba nomination oyo ya ba Bourgmestre esalamaki na ville province ya Kinshasa etiki magazine Mbonda ekolo indifférente. Tomekaki kotambola kobalancer na ba commune nyonso ya ville province ya Kinshasa koyeba si réellement ke ba Bourgmestre lokola bayebi ke basi balongwe misala bakosala to bakosala lisusu te. Ya kokamwa toyebi ke ba remise reprise na esalami te. Ba Bourgmestre mingi batikali kaka na babiro baboyi na bango kosala kini bopeto mais eloko sepelisaki biso tokitaki inde na cadre ba investigation tokomaki na commune ya Maluku pe tokamwe tokuti mwana mboka Jacques Epia na Muze pe population ya Maluku bango bazalaka déterminé parce que bayebi ke sans kini bopeto Kinshasa ekobonga te et surtout que kini bopeto ezali vision ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi pe ya mwana mboka Jacques Bilambaka bino moko kande bozali komona tala population oyo bango babangi na bango arrêté te epesi bango pe jalousie te bayebi ke ezali mandat ya l'État malgré que ezala pe na suka nango mais bango esengeli ke basala mosala bango kitoko po ezali vision ya Félix Tshilombo Tshisekedi chef de l'État pe na mwana mboka Jacques Bilambaka balamukaki kaka nde bamesala kolamuka mwana na kombo na ye pe na kongo na ye pe bango nyonso tu base focalize na bakwe oyo bamesala kosala basali salongo na bango kitoko pe lisusu tokambaki tokuti ye moko le premier citoyen commune na Maluku Jacques Epia na Munze na kati ya mosala au four et au moulin ye moko azali kosala mosala na ye kitoko alobi ke ye jamais akoki kotika kini bopeto parce que azali né à Maluku grandi à Maluku donc ye azali peza vrai autochtone esali plaisir ya makasi komona ke bakomini mingi tozo kotambola tokuti ke basi babwakisa bango kini bopeto kala po bayebi ke bakozonga na bango lisusu te depuis baarrêté bimi bazalaka baremise reprise na bango mais mwana mboka Jacques Epia na Muze ye apesi population ya Congo esengo mingi et surtout bana Maluku balingaka ebe mingi balobi baza toujours koaccompagner chef de l'État na kini bopeto oyo boyoka ndenge nini balobaki vraiment tozalaka baactif kaka ntango nyonso kaka nakanisi ozomona activité ndenge ezoleka sikoyo boye na kati ya balabala
bamisala partout comme bourgmestre na biso azali sur place tozalaka ne ntango nyonso azalaka mpe actif na biso vraiment tosepelaka mingi na bourgmestre na biso mpo ya likambo ya kini bopeto tozalaka ntango nyonso biso bato ya maluku tozalaka ntango nyonso kaka avant vraiment tosepelaka makasi mouvement wana ndenge président de la république apesi biso nyonso mpe bana maluku tozalaka actif mikolo nyonso tozokoregrete makasi mosala oyo asala biso bango nyonso bazala kaka bomoko lokola Jacques Mpiana bango nyonso tozala bomoko na misala na biso oyo asalisaka biso salongo nyonso ye oyo akoya azala mpe lokola Jacques Mpiana tozala kaka bomoko lokola bourgmestre na biso oyo azali awa kukidi kini bopeto malgré ndenge olobi wana ke non ba notification nazoyebisa yo ntango tozalaki koloba ke non Maluku est la seule commune oyo ezolanda vision ya chef de l'état malgré mais nazo rassurer bino ke ozomona toute la grande équipe oyo Maluku ndenge esalaka tozo travailler comme si rien n'était pe tozala ke non mboka oyo eza mboka na biso yaboye esali esengo mwana mboka Tshilombo Tshisekedi tala baye osengeli ozala na bango na kati ya ville province ya Kinshasa bango yoyo mwana mboka Jacques Epiana Muze soki bazali 5-6 na kati ya Kinshasa ekobonga mpo Kinshasa ezali kozanga babourgmestre compétent lokola papa oyo tala ndenge aza kosala mosala na ye kitoko malgré baarrete bimi meye alobi akokontinue kosala mosala na ye mpo jusque là azali toujours koassume baresponsabilité ya commune ya Maluku ezalaka boye awa biso tobeteli ye ka mbonda kaka mpona kati ya kobongisa commune ya bango Maluku ezala kitoko avec impact pe idéologie mwana mboka Jacques Epiana Muze alancé message epai ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi mpe na population ya Maluku mpo kini bopeto ezala toujours kitoko mpe na sécurité na bango tonda élément oyo malgré ma nomination à Sikese Salama, mais le colonel Bassali remise réprisité azali toujours continuer qu'on soutenir vision à moi mboka Félix Tshilombo Tshisekedi po ye azali ko incarner vision na kati ya commune ya Maluku boyo kabilo moko ndengeli ni abesaki mbonda tango amonaki kamera mbonda ekolo oyo esalaki ya surprise na tango ya salongo kuna na kati ya commune ya Maluku Maluku eza mboka na biso oui effectivement ma nomination salami biso tolongwe bien que tozela ba remise reprise mais na loba yango ke Maluku eza mboka na biso ndenge na déclaré que je suis autochtone des pères et des mères c'est pas pour rien Maluku eza mboka na biso souvent na ba ordre ba konza mboka ba pesa na koyi ko se laisser faire te même pouvoir esili nazaka na kati ya mboka na ngai oye osali okozonga nga nazaka ne grandi à Maluku nakoki kotika Maluku mokolo moko te musala ezala te toza toujours derrière chef de l'état Fachi Beton koyoka biyoka ya bato te ngai naza mosali na yo za mokonzi na ngai musala na Maluku ekoki kotombe jamais tokosenga kaka na mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi ozali chef de l'état yeba ke ezali na basoda ya solo oyo basengeli koakompagne vision na yo bazali lokola Jacques Epiana Muze ye asalaka mosala na ye te mpo na sentiment ya kozela ke na profil moko quelconque maintenant asalaka mosala na ye en qualité ya congolais en qualité ya autochtone ya Maluku en qualité ya vrai kinois mpo alingi vision na yo ekende liboso tala ye yo topresente yo ye de manière ke soki bazali 5-6 bato ya boye en tout cas mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi yebaka vision na yo ya kini bopeto ekokokisama kitoko mpe na elengi nyonso tu biso awa tobeteli yo ka mbonda esali esengo na bakino komona ne garsa tele ngenge komi kitoko parce que ekomi liemo babakanga ba photo surtout na ngonga oyo ya bafeti likambo ya kini bopeto tolobaka yango tango nyonso tu mpe toyebi ke mingi mwana mboka Chachini Ngobila Mbaka oyo azali kokumba kini bopeto ya ville province ya Kinshasa ayokaka biso mbonda ekolo po tozali vraiment na liste ya banzambe bino botala babongisi mingi awa na gare centrale pona kolakisaka Kinshasa mpe na tanga bafesti oyo elali te tobeteli mwana mboka Chachini Ngobila Mbaka mbonda makasi parce que kongengisa gare centrale boye esali esengo ya tro ekomi lokola site touristique kaka nde bozali komona moto na moto azali koya azolukaka ngama foto esika wana ezala lokola souvenir et surtout ke tokomi atanga ba fin de l'année mais tokosenga lisusu ke biloko ya boye ezala kaka na gare centrale te membango mpe na bakomini misusu ya mizinga na zinga mpo
transport nde ala Kinshasa ekoma eloko ya pasi surtout kokende ville na bato ya cité ekoma kaka fiko boma mbongo ya ebele koleka et surtout ke domaine ya transport kutu kuna ministre nango abeta kara po prix ya transport ebalaka lisusu te yango tosengi na yo mwana mboka Chachilingo Bilambaka mema idéologie oyo na bakomini nyonso tu po mutu na kwa na ye akuta botebo na komini na ye ekopermettre ke bazwa facilité ya kokanga bafoto souvenir mingi na suka ya mbula awa surtout fête ya Noël ezaka ya bana ekosala esengo makasi tala lokolo selo kaboye biso mondeko tomoni tobetelo mbonda petrobi kende liboso papa Benjamin Kilunga le caméraman de guerre asalaki descente kuna na murutu mokali mingi kota za Braza komona ndenge nini le commandant Papi Jiparando azo koti okanga bakuluna na façon moko ya blague te tonda élément oyo likambo ya insécurité tolobaka eleki mingi na kati ya ville province ya Kinshasa mais bravo na la police oyo ekamamaka na mwana mboka Papi Jiparando kuna mingi na rutu mokali kote ya wenze ya Braza kuna ye commandant Papi asala musala kitoko la mokola lelo alalaki bakulula o kusa parce que bakulula oyo bazali konyoko la population ya mopanzi oyo na ba façon moko impossible bamesala kotambola bamasheti na bamarto kutu bakolisa balela bango kotambolaka na bepasoli toyebaka te epasoli oyo ezalaka mpona kata bakoni to banzete me ya bango bakomani opapa mpe koboma bato na mitu surtout na epasoli oyo nyonso kaka mpona koluka kotia population ya mwana mboka tino mal à l'aise yango le commandant Papi Jiparando pene longo na policier na ye balobi bakozonga nsima te parce que nul n'est au-dessus de la loi tala ndenge bakangi bango bazokobeta miso pai bakomi lokola bana malamu me nzokande bana mabe oyo satana kutu alingaka ta bango sute baya bango na misala ya mabe boyoka ta bamolaki caméra mbonda ekolo ndenge nini babetisaki mbonda. Merci beaucoup papa journaliste. Et d'abord nous allons remercier inspecteur provincial ville de Kinshasa mwana ya mboka le général Sivano Kasongo na musala kitoko oyo apesaki commandant district ayi kopesa le commissaire supérieur adjoint l'office pa mokoko visa oyo apesinga mitindo ya kotia kimia awa na koto oyo na Nyaka awa toza na quartier Nyaka na bureau du quartier. J'espère population elelaka mingi awa bakuluna bazokata bango premier band ngai 10 parano na bisi bakuluna na ye ande pona bango ozomona oyo général ba chinois yo totie maboko général ba chinois za na ekira boy totiaki maboko toza na gouverneur yeyo toza na roi j'espère ozomona ande kosala opération kobotola na désert nde tozwaki bango na désert du matin ozomona misato batandami oyo moboso ya bangi oyo azobomba bakuluna donc ye pa na ye diambeleka te donc akobenga bato avandi si bango na kati ya ndako azotekela bango bangi oyo ozomona bandi oyo evandi awa ozomona bawiski na bango babeti bapolisier mabanga me bakangami avandisi bakuluna azoteka wiski na bangi et puis inspecteur provincial la ville de Kinshasa aboyaki mambo ya bombe nayebisi bapopulation bazali awa oyo tokozwaya azoteka bangi oyo tokozwaya azoteka bombe tina bandako na bango tokokota parce que towana document signé par inspecteur provincial awa tokosenga kaka na ministère ya intérieur que yebake mikolo oyo ya bafeti esengi kotia bapolisier compétent lokola bacommandant Papi Jiparando de manière ke balobeka kotrake bana oyo mpo bana oyo bakoma vraiment bambuma ya mabe pembe na population mpe soki batini bango mingi kuna baparke bolandelaka dossier na bango bakende baprison bakende musika ya Kinshasa mpo misala bango awa soki bakende prison babimaka na facilité mpe kosonga na population oyo kotia bango lisusu mal à l'aise awa vraiment tosengi kaka bomeka kokontrole makambo bana oyo mpe kotina bango musika mpo makambo boye esali mabe makasi biso awa tobetisika mbo kokamwa na 21e siècle kuna na kaluka mpe selema bakati ya mpo makelele na libaya oyo bozomona osusi ale luzadi azalaki wana tozali awa na ngambo ya kaluka pe na ngambo ya selemba botala bandeko ndenge bazali kotambola kokatisa na bango na pont esengaka na yango ya 200 francs congolais ya pamba me boyebake Fachi Beto le président de la République démocratique du Congo akitaki pona kosala ko inaugurer pe pont oyo boyebake misala ebanda na yango tongo ndenge bozali komona na mosika
po oyo ekomi kokende mabela mamvula oyo ebetaki makasi population bazali kosufri makasi basinistre bakomi ebele église na mandaku oyo bazali komona ezali hotel ata kutu batoilette mpe ekendaki na mvula oyo ekuta ekobeta yango bazosenga na gouvernement ya bawarion botala likambo oyo po nzela ya kaluka oyo ezali korensemble kaluka na komini ya Selembao tokosenga na ministre infrastructure Alex tala likambo yo ponzela ya kaluka ekomi koumela population bakomi kolela makasi na kombo na yo boye babe makasi ata kokata nzela oyo ekoma kosenga bambongo ebele po population ya kaluka bakoma na bango bilolo tango nyonso boye mabe makasi tala oyo kutu azokatisa na mai esali kitoko te mabe makasi mama mami aza toujours continuer kolela bosunga etro même na tanga ba festival ka marako pourquoi bo bete karabo bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te mabele ya malamu ya kolona yango yo na vivre na mwano na pasi kaka soki na bimi kotambola na sukoli ba wara bilamba o ba West Africain nakenda kosalela bango musala na sukoli bilamba bapesinga mwa quelque chose nde ko permettre nga na soma mwa bakisi na nga insuline na kolia na sala ka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango peso ko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesinga na ekolia na vivre kaka bongo na mwana po na pasi nzoto za su makasi te libumu ya bambeli ya opération nga moko pe diabétique na charge naza na musalo na sala te na pasi na sala ka bakude me bongo sukoli bilamba bafuti bapesi yo mo eloko ya kolia nde na eko vivre na mwana po soki bongo te ezaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolu pango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko po bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola siko bakolu pango batali bana okende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye pe bazaka na forme na bango soki na menie na kine azwi forme nga pe na pe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga pe bapekisa nga basolo wana po naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to pe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi rubrique ya lelo obozalaka mingi pona nini boye mwana mboka ala luzadio opropozele biso nini tonda elema oyo nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko bon moni ba jeune soki bazo banga mikolo te c'est pour cela moni tozo nuna mingi pourquoi tozo nuna parce que mukolo aza mutu abotami amoni mo liboso na yo alors il faut en respect envers ye je respecte na loko les autres zalate ozomona mona mukaya manke mukolo leka mususu ko BTT mais mukolo leka kozonga ko ima na ye c'est pour cela les autres tinda biso ba jeune mingi na kende na nganda moko boye na vandi na meli swati
likaya na meli soit masanga na le nazo mela yango na maloba ya mukolo wana lobela kinga mabe pona mankaki c'est pour cela monde disait comme comme mana ba mfutuma moko boye ya bitumba to comme zoka vie ya nini vie ezake respect devant mukolo ezate c'est pour cela ba to bile ba condamner kaka chef de l'état au gouverneur boye non eza bongote alors photos za la boto si mingi devant ba kulutu o biso to kuti na se amoy yango nazali koloba boye mpona bandeko ba jeune bali kosala makamba mabe ko mankaka ba mikolo bazangi nde botosi na botosi oyo bazangi ntango azomake papa moninga papa nde moko aboti akobanke akobanga ye te ntango azomake mama moninga mama pa boti akobanga ye te ata moke. Bon, jeunesse ya lelo ezokoyeba kopesa respect na ba mikolo te ezali par rapport à génération omona ntango ya kala ntango ba papa na ba mama botaki biso ne baza kokola éducation na bango o bazwaki nawe ya lelo eza très différente. Pourquoi? Parce que lelo bana balingi lisusu kotanga te même bo bazo kotanga na classe ezo ko permettre bango te baza na niveau oyo ba parents na biso bazaki nango. C'est pourquoi bazo ko mi pesa plus na ba comportement oyo eza mingi ya balabala ba gel bazo ko célébrer plus na ba biloko ezo ko bebisa bango masanga ba makaya biloko moko ya makasi. C'est pourquoi mon jeunesse et baby makasi pona nini boye ezali rebri koto sepelaka nango mingi. Merci pour la question. Question na se baser mingi sur l'éducation parce qu'ils ont dépendre de l'éducation ya mutu na mutu. Tu vois, tous on a trois places au mutu qui a éducation moko. Ça commence na famille, église et puis école. Ceux qui déjà au groupé déjà na esika moko yango nozomona lelo ba délinquant ba kuluna mingi ba komi lelo manque à respect, c'est par rapport à l'éducation pe ya bato. Donc pour moi je dirais que manque à respect ça des arranon mental, ça dépend il y a éducation à muto bimel na na famille parce qu'un enfant bien instruit a coquille jamais qu'on manque respect par rapport il y a ba aîné nae parce que quand on parle il y a manque à respect tout le monde a déjà par rapport il y a langage attitude nos devant supérieur nayo comment se comporter dans l'environnement partout aux alliés et on déjà à la base il y a ba conflit et belé où ils ont régné les lots alors c'est par rapport il y a manque non il y a kibomoto voilà. J'ai ici Djemba Koko Tiri avec idéologie impact dans le makambo ndenge na ndenge après ce caricature les lotos d'éléments oui. Kimoyibi na Kinshasa et comment le kola métier pour baya mingi babosana esprit ya article 15 kaka ndenge tolobaka et comment musala oyo komona moyibi famille na mobimba na babokilo pena mwasi na bana baeba déjà ko papa na bango ke papa na bango azalaka na moyibi partout atambolaka même ba arrêt même ba parking ye aiba kaka yango lelo oh le petit mystérieux zinga koko tiri ba beta ki li solango bino moboka le petit mystérieux ndenge nini azakoloba pose bondo abeta maki babena ba parking kaka na paki se bondole moyibi azwami na fopa tala lokuto azwi moyibi okobeta malelo se bondole moyibi abeta na façon moko akwea kao yango le petit mystérieux a continué sur kobeta lisolo na ye le moyibi kao nzoka zalaka na nzele ye wana pe akomi yoka réaction mama se bondo na ngai bino pe moninga bosalaka na ye azali kobetama bozali kokotela ye te boza mabe mère boulot oyo fausse la la calcula ya ye bakate baninga na ye basijale mwasa se bondo ke boulot na bango et c'est nga fausse la angele po makamwa bisike sama na bulango a memerpe abukalite a memi se bondo inde na hôpital na cadre ka idéologie po ayebi ke bulango ye pesa ka waya a côté stratégie ngo yo kamer kuna e pa ya munganga papa docteur ezalaki bitumba entre ba voisins kasi tala ndenge basangeli epe babeti ye esali pasi makasi le petit mystérieux pe alani makamango ndenga moneli ndenge mwasa côté mobali na ye po ayebi ke za couple bango sangana yango depa pa koko tiri yo kandenge azopesa les rapports Tiri nzela do défendre boulot et type na ye ya Kimoyibi le vieux Tiri le kola sakana toujours le vieux moko sage yo ka le vieux Tiri kasi soki mwasi andimi Kimoyibi na ye soni esili akotika lisusu te esali kokamwa po mwasi na babokilo na bana
bakoma kondima kimoyibi ya mwana na bango to ya mobali na bango to ya bokilo na bango po bayebi ke bavivra kaka na yango balelaka na yango kasi ndeko mobali yeba ke ezali mosala ya mabe okokufa kaka na nzela bakotumbaka yo soki mpe kiliba okei angenga luzumu to mpe kosala bilanga ngonga yango yo luka oyo ekola mosala kosala parce ke article 15 eseka toujours idéologie na ndenge ya bia biso awa tobetisika mbunda tala ndenge tokomi na suka magazine na biso mbunda ekolo oyo nayebi ke bozalaki ebele ya kolanda yango avec impact na idéologie merci na bino tobolandi biso partout oyo bozali et surtout nakoyebisala bino ke tofongoli baporte na baoyo balingi vraimen kolekisa baannonce mpe bapublicité na bango na baprix moko abordable mais bosabone massivement na chaîne YouTube na biso mbunda ekolo officiel mpo ezali sel moya kosoutenir biso tokosisa yango botie sa pour autant koremercier mwana mboka kabuya oyo azali parseke ya bourgmestre ya maluku et pourquoi pas la cordon Gilles ngai na bino tokutana mbala nsima soki mwana nzambe azongeli lisusu te et surtout merci na Benjamin Kilunga merci na Christian Moucheke mpe na Medili Kambeme baoyo bakordonaki émission oyo et surtout na Wazola Zimbu Igri de Mateta merci botika malamu